Deux. Voilà, bonsoir bien-aimés, bienvenue dans notre émission Messiah Pain de Vie. Il y a pasteur Salomon, Proverbe 30-30, évangéliste Didier Somo Aïpone. Voilà. Zamba Pambola, vous êtes toujours fidèle à la chaîne chrétienne, la main de l'espoir TV. Il y a pasteur Dieudonné, où ils sont Pambola, ils sont dans le programme et les autres cas variété, le programme toujours sur Awa. Les lois émissions dans un caractère vraiment religieux, tous vraiment toujours le communauté, et ça ma communauté, toujours le là. Le lengeni toki ko arrêter, toki ko stopper, ko kufa ya ba mibali awa na kati ya mboka wa Manchester. Vous savez tango message ko ebimi tango sujet ko ebimi eza po tosali constat. Tango mutasali constat ya mosikoyo aye ko bimisa sujet oyo po na tolobela ngo tosali constat ke na Manchester awa bato bazokufa ebele et parmi bato bazokufa mingi eza beaucoup plus mibali. Ya mosikoyo moko ya bamibali na kati ya communauté oyo aza pe molobeli ya communauté oyo mutu oyo azosangisa bato. Pasteur Salomon alobi non toki ofanda boye te il faut toloba parce que soki tozoloba te tokontinue kaka kokufa biso tolingi yango lisusu te yango wana tozopesa ye maloba kala mingi te bisika bozali bopartage s'il vous plaît boinvite bato mpona émission na bino bande kozela eye. Bon, excusez-moi pour le retard, vraiment, c'est là dû à la transport aussi, c'est là où Taramulaï. Vraiment, bon, excusez-moi, Mingi, et Ngana Sabino, Maman Benita, Bentou Molomingo, BBL Étoile Salvatrice, Moko ya balobeli ya communauté, pe Moko ya babundeli ya communauté. Voilà, toke déjà koyamba, ba, ça n'ensemble, bon, mon baza awa baza mi parler. Nous avons beaucoup de mobali, na pasteur Salomon Proverbe 30-30. Bonsoir, papa. Bonsoir Maman Belinda, bonsoir chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers internautes. Voilà, merci beaucoup. Comment ça va? Journée, ministère, ma communion, Soboni, l'équipe bien, papa. Dans nos salaires, communauté, tout ça, ma casse. Journée et l'équipe très bien. Dans aucun cas, nous tous ces cas passé, il y a une heure de temps là dans nos salles. Parce que nous salles de 9h à 17h. Et après nous salles, on a rapide pour nous aller Merci. Merci beaucoup. Dans le beaucoup de moi, si nous avons un homme de Dieu, nous avons ma casse dans la communauté. Pasteur J. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, maman Nabiso Bébé. Ça va, papa? Ça va très bien, Karayo. En tout cas, Nazalaka vraiment épaté de la manière dont vous présentez l'émission. Namituna vraiment facile, ni na évité, tu le fais très bien, tu le présentes très bien. Vraiment, exactement, Moussou, na évité, et bon, vraiment tu fais très bien tes émissions. Tout ça bien, nous avons là, Nangolo, on est là. Nous avons fait des psychos et bébés bakoufi. C'est ça. Bazate, Missou, Bazan, Bopito, Menza, Menangolo. À garder tout ce Nangonga, c'était un témoignage. Amen. Mon ibiso, mingi tozelaka, soki nzambe abikisi na motu mpasi okokende kotémoigne te soki nzambe abikisi yo ntango mosusu na libumu mpasi otémoigne te mais ntango eza kokendaki hôpital na koma nde okotémoigne yango moko biloko mosusu esalaki Lazare il était malade. Christ ne s'est pas présenté parce que le témoignage n'est pas matin mais Azeli tira Koufa. Ozomona Pea Pola. Na moment Poli wana, dans le témoignage n'est pas salé. Donc il faut que nous même à tes amours, même le souffle de vie aux amours. Il y a un moment besoin, il faut toujours tout le bac si Dieu le veut parce qu'on y évite. Demain appartient à l'éternel. Et ton sang, on lobby sur nous, on a évité. Ce qui lobby on a évité, tout on le met entre les mains du Seigneur. Donc on est content. Merci beaucoup. Si Dieu le veut, cela veut dire que la volonté de Dieu, il faut et ça le matin. Pasteur, je suis flatté. D'abord, il y a pour complimenter ils ont toujours encourageant pour moi la motivation. Merci beaucoup. Nathan na mo classité. Ils ont que et loko moko ils ont kati na ngandeli to bota maranzambe ataka so jina biloko kati na biso ko ba biloko moko ebima au fur et à mesure tous autant pour le parcours na biso vie par la grâce de Dieu dans la Phoenix TV. Il y a évangéliste Jean-Claude Yalalande naye ko découvrir talent oya qui journalisme la katinanga na pas mon penzambe pour la vie. Merci infiniment
Ça, c'est bien. Pasteur JR, aux Alana, Pasteur Salomon. La fois passée, dans l'émission, ça m'a beaucoup étonné de voir que Pasteur Salomon, ça a un statement. Le baïté, nga lelo so na kufi mutuso afunya mateka pasteur chien. Oh. Na kota ki na katité. Mais elle a kota na katité mais tant na kei na bi po muta koma na niveau ko lo baboy. C'est que banda musika et ça na relation na pasteur Salomon. Comment on considère la relation na pasteur Salomon? Si muta koma na niveau lo babon eloko nini po yo sala na vie na ye po ayo bake azana bana na ye. Azana famille na ye. Ba bébé peut aussi aller miso donc bois qui si miso parce que dit de ne pas avoir bois qui si bango maman bana pe azali mais kaka biso kaka yo so nataka comment passer dans la vie de pour tout kufa la papa pour répondre à vos questions. C'est bien. Donc, on a passé dans la vie à boire. Ça bientôt. Ok, bon, on gagne un peu le moni. Passer dans la vie à yé. Oui, là, on comédien. Non, comme ça, non. Non, ça, moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Vraiment. Bon, quand j'ai la pression, c'est comme ça, la bien. Il y a moins de choses à ma camion se passer. C'est bon, on a aussi Koloba, exact. Omoni Koloba, il y a des gens qui ont moi pas il faut monter le bénayo. Maintenant, moi je peux parler peut-être pour Naye. C'est quelqu'un qui donc c'était un grand frère. Tout d'abord, les bandits dans ma camion, nous sommes tous baraviers à Moutou et Tobandi Kala, Tobandi Léroté. Vraiment, je le connaissais depuis longtemps et première fois on allait au Koutanaka, Makilape et tout à la Rambalamoko. Bien que dans le ministère, on n'a pas marché que Tozalaka, qu'on continue à Tozalabo, mais on a eu à travailler. Et je n'ai pas eu à travailler que Nazaranaï, non, mais je venais des moments où on a laissé l'église, tu viens, tu travailles avec la personne, mais non pas l'idée à accompagner que vous allez chaque jour. Mais j'étais toujours là derrière, ministère naïe, pour participer mon week-end. Et les gens qui ont il est là, il est présent le problème. Vraiment c'est sincère. Quand j'ai un problème, je l'appelle directement dans l'église. Ceux qui n'arrivent pas à passer à la moi, hier pour moi la sorte a eu problème, il me dit directement de souligner l'amour et s'il c'est mon grand frère, en dehors de ma camonanzambe, mais c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien. Mais il a sa façon à procéder des fois, et des fois, s'il faut attaquer, mais moi je l'aime tel qu'il est, et c'est comme ça qu'on évolue. Donc quand maintenant il a fait ce témoignage, bon, moi ça ne va pas m'étonner, et ça bon, je suis honoré quelque part, s'il faut dire comme ça, mais mais c'est quelqu'un, en dehors de tout, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. Il va faire un petit peu comme on dirait qu'il a un problème. Donc il oublie facilement. Il peut peut-être mais il fait toujours en sorte que vous allez bien quoi. C'est pas un rancunier si tu peux dire. Et moi je n'aime pas les rancuniers. Et c'est quelqu'un qui n'est pas rancunier, voilà pourquoi on a connu toujours bien avec nous. Voilà, il y a un monde de bon zambé parce que Dieu n'est pas rancunier. Voilà, merci beaucoup pour notre témoignage au sein de nos collègues Nayo. Vraiment Zamba Pambolabino, Pasteur Salomon, yo tout noté. On a toutes nos questions, on a mis tout nos cours. Toko dans le vif sujet na biso. Pourquoi oye na likambo ya monene mama na likambo sujet oyo ba papa baza kokufa mingi na communauté comment tokoki koarrêter mon papa yo okomi nzambe yo okomi nganga kisi yo okomi donc est-ce que okipe koarrêter liwa ya mutu pesa biso na pourquoi on limite tempo
Premièrement, on a mis thème Oyo parce que là, qui touché le rôle de la communauté pour perdre le bateau. Parce que un leader oiseau koufa, papa nous sommes oiseau koufa na semana tiki bana. Bana na misu bana na mike, bana misu botamiawa, bazo kola bakai na choc na bana vous avez vu mobile. Là, on a fait l'équipe maman, j'avais 22 ans, 53 ans, j'ai quoi, 52 ans, 53 ans. Tu le choc est allé. Et bon, ce qu'on a 10 ans, 8 ans, on va faire la tata. Surtout le temps où on a eu au père d'un ami, et tous les années, nous avons soutenu une affligence. C'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Et à mais pourquoi tous ces mots des gens, pourquoi il y a un temps que nous sommes dans Zambie, et tant que mon père fondateur de la communauté, et ça dévoile maintenant ça l'émission pour tel sabato que dans la bateau bazo koufa ça pour na boye parce que bateau bazo koufa ça ba miso ba koufi po ezali ngonga na bango ya nzambe koki ba miso ba koufi po ezali négligence na bango ba miso ba koufi parce que na kati ya communauté ezali na bato misala mabe o bazo sala misala na bango. Alors, ceux qui veulent voir surtout au Yédi à monter, se retrouver dans la carte de Kamwana et Bibi en Koufa. Dans la carte de la communauté, il faut que tant au 50 ans, au tir il y a 35 ans vie. 35 ans vie, on a soit vivre par rapport à la parole, par rapport à se maintenir. Nous, sinon au Koufa. Par exemple, tu as 50 ans, Aza son tabimela melate. Aza son tabilia liate, il faut contrôler le lien, il faut contrôler le melanayo. Lelo na la communauté na biso to la jeune to que na la place ba to ba ali bien que dans une décision na que les sous ba ngana ba congolais parce qu'il y a trop de mélange dans ba rwandais ba ngana moto so ba teza ba congolais ba rwandais donc c'est mieux so na ina ya tabalanga na somi na ndako na tumbi que na kende place mo il y a trop de rwandais tous infiltrés dans la communauté. Alors tant que toujours kutana ba to kuta ba jeune muso kute atota bana ba nzete koto nzete so ya kimyolongo koto nzete so ya so kinini baso lia banzete bilia ya sans contrôle biloko na pe ko mutu vous comprenez au moins mutu a 50 ans à ça la gymnastique té amela masanga wa grave au moins pas côté na volant a kombi au moins mutu a 50 ans azolia toujours biloko ya bato aboli musanga surtout de la bato azolia ngombe trop aliaka ba fruité aliaka alimentation des habiletés aliaka légumes donc na bonon malembe o ebisi biso ke o ye na situation na parce que ça dit constat que ba bazo kufa le benge bele siko ebisi biso pona yo ba bazo kufa ba mibali bazo kufa ebele pesi biso 3 raisons et le quoi monsieur ça dit négligence na bango moko que monsieur c'est premièrement liwanzambe il y a mis balai négligence ya mutu ya misato bibondoki za na kati ya mboka lo bondoki na biyanya bondoki misusu pe ali na bisimba koyiba biloko bato owani kopesa pe ndoki po nani ali ayo to koti wana na kati ya sa ko ya nga to ke no so moko to bana wana na oyo ezali volonté ya Nzambe papa siko soki totali bien constat wana oyo sali na Manchester est-ce que ça na mboka musuteka epa na biso po avant bima oyo ya koloba il faut tala pe ba côté mususu po miso ekoza baligwa moko pe naturel ka ndenge lobi ke bato bazokola toza communauté o ke génération mo ezo ya musu ezo leka dans une génération monsieur les comme ça peut voir kufa que ya ngwana to za loi nature on to bota marato kolia pe to kufi ko est-ce que kaka na communauté na sonde ba bazo kufa belé ya ngwana lobi bien eza na ngwana ko mozo sana bisika de son normal quand on joue la communauté congolaise toujours la communauté congolaise à Manchester toujours la communauté na biso capitale na à Londres sauf que dans Londres il y a trop de morts il y a des hommes qui meurent bateau bazo kufa bon na lingi na stopper na moke parce que j'ai pas pour sa réponse peut-être pour baksa ni comme sous au ngala lobité pour avant de la question sous ya pour baksa pe moi idée. Très important, merci beaucoup Nenaki pour na yo to na sujet on répond sur quoi on répond biso c'est bon tous les cas pas pasteur au moni thème o ndengeni est-ce que yo peut constat wana au sali yango ki mibali bele ko abalobi o arrêter ni wa ya ba mibali c'est-à-dire que ba tout moni ki mibali bazo ku famille par rapport na basi est-ce que yo pour ça constat wana bon et c'est un constat que pasteur Salmo a sali ezama bete. Bon, moi aussi j'ai remarqué que beaucoup de gens, maintenant pour le bateka kamibali, mais na bateau na yebinde, bon bah pour faire qu'ils aient mibali.
Voilà. Mais, surtout dans la communauté congolaise, il n'y a pas plus que Bassi. On a Yebi. Mais chaque jour, il y a des personnes qui meurent au Toyébité. Au mois de Moussoussou, dernièrement, c'était 2 jours passés. Na Poutanina, voisine, na maman, baza, 4 minutes kukuna. Donc, mon yan denya to solide, ça va bien. Tu n'as pas mis d'aide pour me mettre ça en mode. Attends, oh, à coup ça fait déjà 2 semaines. Oh, non, surtout qui, oh, c'est pas pour nous. T'es mundele, voilà mundele. Mais il y a mon bali. Oh, na surtout qui m'a dit, oh, à coup fina yebi kutu te, imagine un peu, quand il y a voisin kakawana, à coup fina yebi kutu te. Donc il y a beaucoup de gens qui meurent chaque jour, mais seulement ils en étaient les locaux. Quand un musicien congolais a couffé, c'est comme Moussoué ou Koufatoba, musicien parce que Koufé, oh, parce qu'il a yébani, c'est parce que Azar Tokoloba, Azar vedette ou bien Azar une star. Il y a un peu de yébani, il y a un peu de choses qui sont en train. Mais ce que ça a starté, comme si vous avez une église, comme si il y a 10 000 personnes qui vont faire le même jour. Donc, nous avons une communauté congolaise. Nous sommes là, c'est parce que tu yébani de bouillé. Il y a un ceux qui ont koufi, je sais pas qui était Nicolas va koufi et béni dans la communauté nabiso. Mais le constat aussi est que yébani par rapport à la haute, je crois. Na base na kota na 3 na évité depuis ba makambu de la corona et bali en tout cas ceux qui 3 et 3 déjà passé mais le reste sont au stade ceux qui 16 personnes ba kinga ceux qui n'ont pas été plus les amis bali bon tokolo baka ndenge passe à lobby et cause la paix liwa naturel et nous sommes cause à la covid pour nous pas faire la covid effectivement comme ça il y a pas nous sommes pas ça ça peut aussi être négoana, mais les années où il faut tout y bakana. Comment il m'a à mon et ça que quand les hommes aussi, ceux qui oublient que c'est plus les hommes qui meurent. Dans il y a la recherche normale scientifique dans la salle qui bouille. Il y a un docteur qui a expliqué que ceux qui m'ibali, en général, pas la communauté congolaise, mais je parle de m'ibali en général. Ceux qui m'ibali va pouvoir plus, parce que pour famille par rapport à Bassi, alors c'est parce que premièrement, ça va métier très dangereux. C'est l'homme à l'inaïe. Parce que ça métier très dangereux et l'homme à l'objet du bosso. Bah métier, bah ça n'a pas cité. Aux hommes on a comme un carton au boyer. Aux hommes on un peu mais pour y aller à Malungate hier ba factory wana ko kende misala makasi c'est-à-dire n'est pas ça lobby aux hommes comme na ba cinquantaine wana moment mo bo kenzo tout ce que travailler relax mais yo sauter la sortie dans la copie faut na kende kinta mususu dans 6 mois alors au compte beta ka une tiniama aux hommes un peu alors comment ça musala mo bo ezo lia en zoto je me souviens je crois c'était en 2004 ou 2005, il y a un Ghanéen, il y a un salle qui 16 heures, qui 17 heures, Bakanga a fait un bus. Oh là là. Dans Londres, là, 22 000 livres. Voilà, dans mon poche, mon na poche. C'est-à-dire, on dirait là, quand on a un bus, Kakawana, Kayuna. Mais ça, la réalité, vous pensez pas qu'il va y avoir un solo bar. Oui, parce qu'on a besoin de bongo, je comprends. Mais pas ça, il faut comprendre que tu as atteint un certain âge où il faut que tu aies balancer ma camounie. Donc, il faut des choses à compter. Il faut au total hygiène. Au moins, la base, l'hygiène, ma casse pour les cas. Moi, ça vous attend, oui, tu dis quoi, ça va attendre, par exemple, on reçoit pas parce que tu es venu à mais mon bal, nous attend aussi pour la côte. C'est-à-dire, où tu nous salas, maman, les mines habitent à la maman. Allez, qui m'a dit, on a sur la moto, qui n'a pas mis surtout, quand on a bizarre, à Karali. Au moins, un peu. Au moins, on appelle un truc à Soukola, il attend peut-être de quoi que nous savons, mais tiens, au moins, parce que c'est pour Soukola. Donc, côté hygiène, mais pas les tous un peu dans mon problème côté Wana. Donc, on va dire en général, et par le biais sous ce que, comme ça, que, nini babiloko toza kolia osomani ba cholestérol wana balingi fufu on dirait soki na ebité cholestérol etoni na niveau wana ekolia na biso ba mafuta soki ndenge donc osomani ke babiloko nyonso tu wana ezosala ke
mibali oui basi baza kolia yango mais basi bana système ne balia kango mais mibali so à côté yo fufu bengani te na lia na mata fufu une fois par mois na lia na mata na misemuli na te bon moi je suis nazami wana mais au moins asiko que même muto so okota eloko wana à côté le pendant ce qui ndenge ndo c'est-à-dire on dirait on dit donc ça ça sera match quoi et oui et cause à des bases et cause à la mais il faut que ba fécule wana boza kotia ba glo ba ingrédients wana il faut que ba ozo mona be non ya moni ba lo ba der moko ba lela fufu mais au moins les ba ba masango leki ozo alena na fufu mais c'est plus masango ozo mona mais tout ça ba semuli na tu peux dire au moins la fécule toni fufu on dirait na éviter kuanga quoi et na kuanga isa donc ozo mitu na balola ya on ndeni sambu na pe ozo mona donc il y a tout ça ne emozo ko sala ke ba ko sala nini OK baza pe ko mais on peut pas ça lobi OK basi ba bomi isa na po pe to bengi libido ozo mona libido eza lié na makambo ya sexe au mona pe mususu bon et moi c'est peut-être opinela ye ou ce qui n'est pas micro to sur là ba bilo wana pe mususu za na maîtrise à appliquer pour na ngo ba ligne aller paf appliquer pe pour na ngo donc ça maîtrise te côté wana ozo mona o ngai la benga ta sans esprit quoi to pour ba démon. Voilà, bandeko ba partager na maman Rita Bena Bomboli, maman Sandrine Mafolo, pasteur Eman Zalambila, s'il vous plaît, maman papa Clément Lissidi Berger, bon partager s'il vous plaît, Nzamba Pambola bino pour na soutien la bino, pasteur Tokei, pasteur J, merci beaucoup. Pasteur Salomon Tokei, ce qu'on a fait, malais, mais si vous lobby les gendarmes, à Tokei non de mon lobby mort ou c'est naturel. Oyo lobby mort naturel les alliés oyo nzambe mutakufi siko na mort naturel on a papa na yo kaka bible lobby ke monte sengel na muta vivre quoi za la barobiste 90 ans koyo ndenge siko muta bazo kufa kana ba avant ba 90 ans papa et ça fait ka ba mort naturel c'est normal aussi une personne à vivre à kufa na se wana malgré bible lobby mais ce mutakufi pe na c'est que ça ka mort naturel papa oyo yesu masi pas comme ça les 90 ans mon père. Ouais. Je crois passer j'ai à répondre à la question. Alors, les gens ont sous avant parce que pour entretenir le corps dans la mobilité. Au bout de 50 ans, au bout de bomber sous la carton, au bout de ça, il y a ma cassette, au bout de la mélaté. Il y a un temps où il y a un comme on va qui ça beaucoup voilà on qui ça beaucoup voilà na dose voilà ça aussi ça dit ma casse ça dit nyoso ba so bazo liya ya banzete liya ya so voilà ça faut c'est pas beaucoup de beaucoup beaucoup mayo quel feu beaucoup mayo na pokwa pe okufi bato bazo tiki ba na quel feu pour donc biloko wana nyonso to eza déconseillé ezosunga nzoto te donc eza bien te bamisu mpe balalaka bien te ndenge paster otio bamisu asalaka 8 heures asali awa aza na 4-5 ayo apemaka te donc biloko wana nyonso to asalaka gymnastique te biloko wana nyonso to ekotindika yo okufa na mort naturel parce que yo moto pousse corps no etravaille nexe donc okufi so oyebi nzambe okufa okende lo l'avant mais otiki bana no na pasi parce que bana quand même soki okufi na 86 ans okufa heureux parce que bana no bazana temps omoni pe bakoko na yo mais so oke na temps moko mokuse na temps amne okufi neti yesu okufi na 33 ans pour aller la mission mais siko biso de toza boso okufi na 33 ans otiki bana biteranga imagine toi lelo bandeko nyonso tu bakei bana na bango bana na mike bana na posa papa na bango nataza yi papa mabe bana na posa papa mais papa na kei bon remplacer nana bana batika na choc ya vie mobimba moyen au consoler bango ezana. Merci beaucoup pasteur. Bon pasteur JR ndenge tozo baki bat baso bo manzoto po wana pendeze lo moko toki ko sota mo buite bat baso bo manzoto mais bat baso bo manzoto toza na ba engagement ba responsabilité mais surtout na Afrique papa okolala ndenge ni muke tinda ba WhatsApp na tokoma okima na ba WhatsApp tinda boye ki sa boye en plus a pe mboka ngoto to yak atokanisa ki awande c'est le pays qui coule le lait et le miel mais to y en réalité to yokokuta a papa eza des fois to comme na biso ko raisonner to investir na biso na Congo ko to zonga na biso na Congo autant mo mutakomi komona qu'il faut investir na Congo papa il faut kaka travailler dur azotala pe ba âge na ye na ko senga sous faut ko soutenir ko supporter ba famille na Congo siko conseil ni ko pesa na bande kwana comment ko ki ko équilibrer ko sala mo balance na kamba ngo pona abatela pe santé. Bon ngai na sala mo constant mo boye
Oui, c'est vrai, quand nous sommes arrivés en Europe, on nous disait que c'était le pays où coulait le lait, le miel, ma camion surtout, mais donc on comprend que Batumususu, et Zala qui n'a autant à Congo, mais c'est un ami, il par exemple, il y a Zala Ndengeni, il y a Zala qui va faire voyager, c'est un exemple. Va faire voyager, pas va faire, il va payer ses sacs. Va se retrouver en Suisse. Peut-être mais si il s'agit de qui, c'est un ami qui est parlé depuis 40 ans. Alors, à se retrouver en Suisse, tant comme en Suisse, nous avons un sac papier, c'est qu'il y a un drogue, ils allaient dans la carte, et Fandagia et Badinaïté. Vous avez un peu. Et arrivé sur les champs, on a Banini, Boéa. Parce que c'est les gens qui ont dit, on sait que Mathieu Mabé, à Kimi, il y a tiré dans ma solo. Abi Mabamoni Batute, Abi Bamista, les mots, et vous savez pas. 2 jours, 3 jours, par contre, il y a des personnes qui ont dit, bon, le père a un contact, il va foutre la drogue. Drogue, on a TK, à pas foutre de drogue. Comment il y a un peu. Vous avez un peu. Alors, maintenant, les gens, il a 3 ans déjà tombé. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu ne sais pas où il y a ça là. Ceux qui ont beaucoup dans un magasin, ceux qui ont ça, toi tu ne sais pas. Maintenant le problème c'est que les gens veulent vivre la vie des autres. C'est le jour comme le coup là il est dans 3 ans, on a peine les ans, en tout cas il faut. Si vous avez comme 3 ans, vous avez rien, famille, kimba, neni muninga mwana kinyanya kendaki, asali ka 3 ans déjà ma solo, mais yo beti déjà 10 ans et l'eau remonté. Et comme ça soni ma mebele, ou comme ça nous prouver les bateaux. En voulant maintenant pour prouver aux autres tu ne manges pas bien, tu ne prends pas soin de ton corps parce que nous autres, il faut que nous les sango. Et pour les sango, nous avons comment tu les fous na quoi parce que comment on a ça quoi nana, ce qui est kaya au carabona et on se va bien à l'igno. Et on va comment va dire mingi wana. Ça yamane de salande kia, likaya quoi. Na mususwana ona aviodi. Te ezana nini lokwa safu otangisika toi biloko wana bakomone ba na ouais eza biloko ya coutume ya mabete te na ba te eza coutume mais quand même au profiter que aux bête lo pandé wana du lundi au dimanche sans olia oli pourquoi mindele bazanga bomona auti le sandwich mais matite ezanga la te na kati. Parce qu'il faut tout le temps ça des alaka. Ozomona, ozana oliaka ndunga te, oliaka pondu te, loko moko te, ozana biloko sec et tu travailles dur. Le biloko il faut arrêter non pour copier la vie des autres, vis ta vie. Yes. Ozomona, vive na yo, na oya muki ozana ngwana, otindeli bataki pa okufa te. Na mona muntu akufi na maladie, mais na mona muntu akufi na nzala te. Ata Éthiopie ndenge ezalaka Éthiopie akala oleleze su ndenge ezalaka na te donc tobinga no Éthiopie wana bato baza kokufa nzala te ke akufi bwake non peut-être olali nzala moto olala nzala premier 2-3 jours mais akufa te ozomona ya moke oza nango wana osalisi faut pas te tuer yeba ndenge oza koconstruire nzoto no kokopier bato te fais ta vie zwa kayu na yo yeba ki combien osali planning na yo oza en couple oza ndenge nini oyebi ke boto gagnaka autant. Ndenge to gagnera autant boye ya ndaku to sala boye ya nini to sala boye ya bana to sala boye ya kolia to sala boye oni to za ko épargner en cas de likambo to kikoya so likambo wana eye osalisi na mesure du possible ko bozala nango ozomona bozoke nango malembe so ke tanga ke lobi bozwa moya bosomba terrain na kim bosomi so ke moya mona ke kaka ana mboka oza ayo moni ke bon nazo na mortgage ozofuta no malembe c'est comme ça que la vie ne cherche pas à copier les autres parce que il le point ça ka mutu no ayele mikolo bote ba mapangu na nini na mikolo ba bibwa na mususu mo binimu mo ka ezani ni ya Bonsele. C'est aujourd'hui dans ma document pour témoin Mikao sur Mikao. Et les gens vont acheter là-bas au monde. Ah, parce que là-bas, il y a des gens qui disent doukou. On appelle ça parce que ah, la personne est maternelle dans tout tonga. Il y a des bêtios. On appelle il faut caca. En voulant en kengape il faut caca. Qu'est-ce qui se passe? On envier déjà. On envier pour un année positive. Et ça on m'a bêté. Mais il faut caca et les gens maintenant se meurent. Baza komikufa baza komibumba bango ndenge wana nzoto na yo ndenge za énergie nyonso so kobimisa mais ozongisa yango te. Donc les gens doivent savoir ce qu'ils veulent faire.
Très bien, merci beaucoup, Pasteur Gia. Osuni biso makasi, na yete papa songa na kamba kubongisa. Ya kubakisa kote wana, tozolo bakake mutu, alukafte, ye moko pona, abate la penzo tona ye papa. Kote wana neti kota kolia na exercice, yo kote na moni, ozala rapena na mwa connaissance na makasi. Betela biso na osete, kota ba exercice na kote ya ba alimentation. Bon, alimentation est très très important parce que toujours on a besoin de Congolais, on misanga, on va passer ça vraiment pour provoquer un bateau. On va Congolais tout, baza mabuminene, la mabuminene, bah comment créer mes problèmes dans mandal parce que les mabuminene est dans la. Ko makamba ko matina mo volume yo matina. Okisi volume na sima makambo ya matina volume te wana mataka volume. Makambo est très sérieux pour ba mabuminene wana maman Nicole Tumba na lit. Bote santé aloba ke papa mabuminene na eza fierté eza débat eza malade na. Et puis même ma problème au l'émission na mamunyo. Si ko funi matina volume bo. Et l'émission na mamunyo surtout ya moni ba maman ba komo ke luka ba théâtre na Kinshasa. La maman na poto ba kulembi ba tata mabuminene. Bazo ke luka siko mibali ya bana mike na Kinshasa. Donc ils ont limité ma mamunyo surtout. Alors ils ont senga na mutunyo surtout. Chaque jour au moins na 30 minutes d'exercice. Même à pompage, même au kimambangu, même il y a exercice comme ça la judo dans ndako, c'est très très important dans la vie. Merci. Au moins la batbali ko lia trop, batbali trop car. Batbali bakanza, oui toi na biso ba komoli toi na problème. Batuso bakanza kotambola na bus oza pauvre. Kotambola na vélo oza pauvre. Ba premier ministre mboko bakenda musala na vélo. Yo siko oza mwana ni ya Macron. Ni mwana ya King Charles, ni mwana ya José Mourinho. Tu vois, au y'a le coup la bataille surtout yo tata no ayo luka yo moko ka ozo se chercher les batailles na kati muke papa. Na zo sala na BBC, ngana aka na ka jikia na zoya wana pake mais chef nanga. Kutu ya direct ya likolote, aka na bus na sakado. Tu vois, comment est-ce qu'on parquet musique, c'est-à-dire qu'on a un son, et ça pauvreté. Et ça pauvreté. Donc, et ça, comment dire ça? Naza na voiture, t'es quand on a 15 minutes à temps, on a gagné un makolo. On a gagné un makolo pour nous ça là. Exercice na vie toi na poso tango na makolo. Mais ça va tout sous à libu. Tala munene ali ko tango na makolo te ya likabo. Au moins na moké na kati au moins ba papa na biso bazala ki au moins na samedi dimanche ba kinsele. Oui. Active voiture et na ciment à tango na. À tango na makolo. Les gens ne savent pas ça. Tout ça tout le temps voiture, tout le temps voiture. Na compléter la à partir à 20h. So on go kufa 20h. Il y a la souffouté. À partir à 20h, voilà. À partir à 20h, il y a 4 salades. Il y a les jets. Mais là, c'est tout. Si on dit que nous là, comme il y a un pour mombe, na libumo, ils aura taillé pour et que na processus, il y a beaucoup. Donc, si on est mombe, ils ont fait ça libumo na yo, na va sûrement le temps, et on marcher et travailler pour tout mon bim. Alors, si on comme 20h, à moins que ça la bande tombe au bima qu'on y a quitté, on a tout comprendre. Mais ça la gagne surtout au lia qu'avant 20h. Pour au lia léger pour permettre au la bien. Bah nous sommes au moins au la na butu. Aux autres abando ta bien. Ça on va nous qui a quartier. Au lieu de Alex. Pour bando qui va nous Manchester awa, bando qui va faire belé, ba sangane belé, ba za ebelé. Mais ça va monter ba kwa Hollanda yo. Et ça dit tellement que au la qui au lia qui bien té. Et ça les sont cauchemar. Ozo lia bien té. Dans la vie à mutu, et ça. Moi na ba la loko kimate. Ah loko kimate. On va faire la dernière au liaka léger avant que nous là. Comme la maille trop. Voilà. Dans son aussi 50 ans, aux assumes comme la kaba masangate. La communauté na biso, la communauté na biso, et pour vous comme sangai. Mai. Bana nike ba jeune na biso bana ba bota na ba tubima. Ba on met la whisky on irait ba loki bango. Mais papa ba olanda bino bomba mela c'est bazo landa bino ba papa modèle bazo sala ka o ba mona kati ya communauté bino ndena ko comment comprendre que ba malade ko tina nzoto ngo tiki mais modèle on est ko ngonza ngo yango ba balandi matanga moko ko tole kawa ngana za moni ba matanga to lekia na mona nzi na ikubela yo yebi na ina kosukosu to eketu mais na zabo c'est la bilela ya azo yate o messager na za matanga wa tala kutu ba jeune ba beli masanga ba langwe do ambulance ko
bato bakendeki kolela ebembe donc moto akufi baa na société eteyi bango te base soule basilisi 4 bouteilles ya whisky bagene ya moins ya 20 ans sikoyo lega si nini tozotika na génération oyo alobi ya basula entre-temps toyoki basula bazalaka baresponsable te donc eza bien te yo papa yo jeune omipesa na milangwa tu te donnes à la boisson c'est pas bien nasilisa moke cigarette continue omoni nakomela wana tant mutalango asani tant mutalango asali après de connaissance après asali azoka asali akekolala osali olie olete we ozomona ndenge nzoka ezokufa donc voilà aliepete tongo mpe boye estomac sikoyo ezokontinue ndenge mokona moto asali gene na prière mais asali gene sans alie eloko gene akolia neti fruit neti akolia légume osali mapamba libumu na yo kotourne rond biloko kutu eza passé iberde aza docteur na makambo wana peut-être akoexplike biso biloko wana nyonso donc biloko wana nyonso to ezosala bien te lisusu mama na ye yo balettre oyo omoni lettre oyo bandeko bopartage ntongo ozotala bopartage oyo eza cancel tax tala eza na kombo wana kotanga kombo te tala eza kombo wana parce gr azotala omoni oyo eza nini oyo ezali bili ya nini ya biti eza na kombo wana kombo eza nani te omoni oyo eza ya nini ya mai kombo eza nani bato ebele baokufa avant basi baokoma bango parce que bafutaka bafacture oyo te eza ya bango te azobana na ndako quand c'est taxe afutaka te mai afutaka te bile afutaka te mwasi moto afutaka alors mwasi ona lelo yo opesi ye responsabilité akomi chef ya ndako yo oza na valeur te akonyokola yo na ndenge akosakana te parce que yo oza mokolo ya ndako te ovandaka na nsima na ye ye opesi ye responsabilité ye akomi mokonzi na yo akokembisa yo timbonga bana yo bandosala bacalcule ozokabi autorité na bino okabi autorité mwasi sikoyo azonyonga yo lero yo komona ezosimba te le temps de loluka mwasi na kinshasa ele oyo okokende kuna mpo okufi bakebele bazokufa parce que azwa responsabilité ya ndako akanga bafacture afutaka te eza na batata mosusu bazoyiba basi mbongo na saki mwasi na ndako soki mwasi akolala lobi akosokola ye akoti ayiba mbongo parce que asalaka te gaya zero avandela télévision avandela kotonga bato sans bourg gaya zero donc aza na idéologie te aza na Facebook olingaka bana basi azobule kaka mbongo mwasi azwaka bana yamana bamisusu bake kokota bandako ya nganga babota bana oyo baza badisable bafutaka bango bambongo surtout na Londres na awa baposaka bango bambongo mpo bakende obalela basi na Kinshasa omoni biloko oyo ezokoma bato yango mais ça c'est sérieux pasteur pardon ça c'est sérieux to bandana na likamba fartir au papa BTCD kasi likamba fartir na ndako eza est-ce que eza te organisation ya mwasi na mobali ndenge bayokani na bango est-ce que eza mabe soki mwasi azofuta fartir bayokani na mobali na ye peut-être mobali azosala mwa likambo ko makambo mingi ezalaka bango kotonga mso mobali azotonga mbe mama bana yo na mbongo wana futaka mwa fartir est-ce que eza mabe soki mwasi afuti fartir na ndako non, eza mabete. Mais il faut qu'on comprenne le contexte ni pasteur azolinga alobela. Oui. Au moment il y a nous sommes à single. Vous comprenez? Aux single, yomoko, aux vivre, bon, tu prends toutes tes responsabilités. Mais quand on se trouve beaucoup mi balé. Aux moment na yebi ke na bakina ezandeni c'est l'homme qui prend ma communion surtout en charge. Et ça moi ça mais moi ça doit juste moi pour aider mon mais pourquoi ils ont mingi, je dis bien mingi, ils ont parce que mon bal a gagné beaucoup plus que moi. Au moins salaire à mon bal, dans ce cet exemple $100, moi c'est dans ce soir $5, bon, aux autres qui parlent au pénalité. Mais n'importe quoi il peut arriver que moi si à autres attendent sur $200, ils ont attendent sur 100. Aux autres na place on a ce que ça la il faut pas bien un planning familial, il faut qu'on solo là. Comment on peut faire on peut faire comment bon on peut arranger que national quand on va arrêter bon yo futaka facture kuna ngana ba futa ndako na électricité ou bien ni beauté na idée na ngeza la que bon ba besoin ndako nyonso esali combien OK botima nyonso voilà vous arranger nyonso surtout ya ndako esali combien non esali autant ba dépense ndako courant makambo surtout papa bokamati
Gauthier Angowana. Vous vous arrangez maintenant, vous mettez Angowana, c'est-à-dire tu sors au Essengeli, moi si tu as contribuer. Mais il y a ça qui nous bat, ça, moi plus. Vous comprenez, mais la femme aussi, parce que c'est une aide. Elle est là aussi pour t'aider. Parce que moi, je suis il y a exemple, pour ça, les 6 ans, moi aussi. On a des exemples dans la factory. Yo gagne 100 $, il va gagner 100 $. Toi, tu vas tout de même pas prendre toutes les responsabilités. Yo futa ma camion surtout. Beaucoup kabola quand même. Mais beaucoup kabola yo futa non. Na la mona iko kwa mabe. Na préfère que côté mo ici dans mon corps ou soit que ça bon. Voilà, mutu akomelinga lobi pasteur. Bobe ta CT na makambo ya ba mama ba obomisa libali. Il y a balobi mwasi akopimela mobali nzoto te soki bayokani te yo mwasi okokosutulisa mobali te na ntongo kaka nga na bandi priere na nga paster na so bitokota jeune mikolo nga na bala na se avant oloba ngo il faut yoka na yo na papa oui c'est le papa c'est ni epenzela même pasteur même église c'est le lelo kuna liba verset te po eza ba communautaire to tia mon groupe na biso ba communautaire c'est pas ba congolais surtout bazo sangana po ba mona te ke biso to yote ya place donc même église lobby église dans le lobby nzambe pe mutu apesi mwasi mibeko atosa mobali mwasi fois à la soumise pasteur na yo aza pasteur na yo mais chef na yo eza mobali na yo parce que mukolo Adam na Eve basali lisumbale mobali na nzambe bazo discuter nzambe afundi mobali afundi Adam et pas nzambe nzambe ayebisi mwasi alakeli alobi regarde na yo mobali afundi Adam mobali afundi Eve pas nzambe siko nzambe azoyebisa Eve alobi regarde na yo et vous allez tourner vers ton mari, il va quoi? Il va dominer sur toi. Alors, il dit que regarde, vous allez tourner vers ton pasteur, vers ton apôtre, vers ton évangéliste. Non. Il dit regarde, vous allez tourner vers ton mari. Mais les gens qui ont passé, les gens qui ont passé, qui ont passé, qui ont passé, là, pasteur. Dozo tchèque sur la confiance du bain la ville. Ozo yambanga ndire nzambe, mobali non nzambe non assez ozo pese valerté. Et au comme na butu, ana posa na yo, allez au calé. Bato bazana ba 52 ans, 53 ans, o ba ko karaté, ako piquer kaka crise wana mbala mo. Akei. AVC oui oh. AVC bato bele ba tafiwa. Ezali ba pression wana, o yazana posa ya nzoto, ba pimeli akokite. Merci beaucoup, mais parce qu'il y a des gens qui sont faibles. Hein? Ouais. Il y a des gens qui sont faibles. Donc ceux qui posent la commentaire, c'est la biso na inbox, ceux qui posent la ligne, on a biso partager. Papa yo kolobaka ke o kopimelaka mama nini te moi si kopimelaka mobali nini te o ata pasteur alobi o atoza na ba prière tikanga na yebisa bino to komande ko baka mande na sima wana parce que normalement ba posa na bino sila biso ngadeni boza na comportement mabe makambo na bino bozo sala tozo sepela na ngote donc tango makambo bozo sala tozo sepela na ngote ba comportement na bino eza mabe yango mona tolobi tolembi lokola tolembi to sani tozi ba dessus na komi sikoyo kokoselo makambo ezi papa na ngo simaka te na prière papa na jeune papa c'est là on a ça la prière papa est-ce que tant nous surtout yo tindika mobali na libanda basi batuli ebele mibali pe na Manchester mama mo ka benga abi papa bino ozo no balaka bino mibali ya Kinshasa ya Kongo ozo boya basi aboki bala na Kinshasa awa pe ba mibali bazo kufa siko biso ba oyo soki boke kobala ba maman wana baza prêt à boya baba biso baza prêt sans condition quand nous on tient libanda maman aza prêt pour la révolution aza prêt à yamba sans condition baka bona mabuko bana
makambo libanda te. Libanda wana. Mais quand vous avez dit que vous soyez au Québec. Totindi bino libanda te. Tant moi c'est à comme na niveau bon, yo lokola chef à famille, on vit dans ma quantité ko ke libanda. Yo fa luko oyeba pourquoi moi si na ma comme na ba comportement. Ba tino ba pasteur te. Ba tino ba sambe la te. Ba msu ba ba yanki. Yanke agir comme na yanki. O tieli ba ye ka tieli ba. Ya mo ko to ko so la ko to lo ba ya mo na ne bo so ku febele. O so mona ba ma ba na ne bo so tila ka mo so ba tila ke ba te ke ba. O tieli mo si ba o ke libanda mo sa no yo. Ata pe ka mo si a ko. Si ko o la tila mo si ba ya ka ko so la na mo si. Ba mo ko ba ba ma mi ba na ko. Yo ke bino mo so ko ma na ko alo mini ni ke mo ba ya ye. Allez, à ABC Ninique, dans la prière. Mais il faut passer au type de Bangwana. Tu ne peux pas accorder. Dans Roland, ça va 1 Corinthiens 7. 4, 5, 6, quand on va nous parler de Wana, on dit que la Bible est si bon. Donc, ça, j'ai dit, alors ça va prier. Na pesi bino siko secret ba mama mingi ba koma ko bata mandena sima wana. Zomona ba koma bata wana, ça dit tant mama komi bongo ngane supo boyeba ke mabe koti mama na sasu na bolingo na yote. Le sexe ne peut pas être un sujet à chantage. C'est pas un bal. C'est comme chantage. C'est vérité. Les gens les bal ils sont au penza za na ye, bon tout nous bal la chrétienne, tout bal communauté. Mon bal au penza za timba na ya za na ye, tu vois un peu. En tout cas Albert Amino Kilibanda. Ce qu'on peut dire Banda, il y a un jour heureusement la kama manda ku bien. Mais oui, mais en attendant, solution Libanda pour maladie ou bien ni boé. Oh, mais il y a kasi yamba on a que au piquer Christ. Ah donc on piquer Christ au son la kama sanda. Solution ça que tout le monde moi si na ndako a comme na comportement oyo ezali susu oyo ndinga zalaki na ngote. C'est ça la conférence de Berlin. Pardon, on a Sabino a raison. Oh, ce qu'on nous simbe a pas si raison. On nous simbe a pas si raison, c'est qu'il faut faire ça au solisa madame yakana mobile za bon. Faire ça te quand les charges te. Fanda na. Problème ezali nini? Ndenge no komika na ba raison ko tuma ki na problème ezali mobile za bon. Tant yo ko fanda moi si na mona moi si na kusani akufungola motema ne asolution papa tala likambo ebandaka na yebisaki ozoyoka te na pekisaki ozoyoka te na yebisaki likambo ozoyoka te wana bino ba defendre ba mama obungaka mingi obungaka ba vision moni Adam azalaki na révélation makambo nyonso tout ba instruction nyonso o Nzambe apesaki ye mais avant azomona Eve azolia mbuma na misu na ye alors que azalaki na ba instruction ba bible so ba kazalaki pembe donc bino ba papa obungaka ba vision mais biso toza na aide semblable pour notre sœur ni surtout mon olingo bunga papa